Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Moi aussi je me porte trop bien la famille. Voilà, bon dimanche à tout le monde. Bon dimanche, bonjour, bonsoir. Ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise Maman Lekinabino. Voilà, international. Bambote belé na ba fan nanga nyonso. Na ba oya sur ba o balinganga bambote ebele. Nzamba lola mona bino bazanga ate. Ba o vraiment ba tiaka musala o na considération. Ba tiaka moi ba j'aime na bango. Ata kutu atale émission te azui tante. A koti kaka fini ka j'aime na ye. Nzamba lola pambola bino na jour alelo dimanche. Parce que ça musala facilité. Tu yaka komemela bino. Tu yaka ko conseiller. Tu yaka ko vandi sa ba fondement. Na kati banda kuna bino. Alors bien ce bolo ba amen. Et le ba mama Congo. Mama Congo abi lo ba amen. Voilà. Donc bande konangai ba shalom na ba homme de Dieu, ba chantre de l'Éternel, ba shalom biska bizubino. Boboto bondeko na kati ya mabota na bino bande konanga. Topesipe matondo na bande konapsa kimbangiste. Toute tendance confondue. En tout cas, bonjour, bonsoir. Ça dépend heure à laquelle Okolanda la danoise. Voilà, bande konanga présence nanga lelo na ye na lingina sala analyse muke na ba parole ya papa ya J3. Tout ça qui analyse na ba parole ya maman J3. Si quoi peut papa J3 lobaki, ça fait au moins 4 jours, 5 jours. Papa na yepe ayaki ko se présenter. Après kutu maman na ya lobby ba analyse koti batu baye ko se ressaisir. Bamsou ba condamner maman. Balobi mama zokosa, bamsou balobi mama za na vérité, bilo moka boyebi, ezan loi en nature, batu nyonso ba cause la pour maman te. Alors, papa na bango pe, ayi bandeko mpepe, bozela na sandene. Bozela muke mpepe ko sa caméra. Voilà, et on fait comment? Bozela muke na 4 émissions te pardon na bandela na ngati. Ezarabo, exalabo, bozela la lisango boye. Pepe ya makasi ah. Voilà, espérons que Mbalo ok ningalate. Wow, bade ko danga bon. Tout chaboué. Alors, ngamoko na appuyer na libanda mo mupepe. Tona kacha Suède ba pays scandinave mupepe makasi. Mona o été yango et ça kaka bongo. Voilà, donc papa pa yaki koloba. Alors maman pa lobaki papa yaki koloba mais biso na kati ya sous le baoba nanu toche tosali analyse ya papa te. Alors tolinga to sala yango toyoka ye avant toyoka ye na lingi na loba mwa muke qu'est-ce qui s'est passé na kati ya communauté bandi kolanga tout cas bomo na caméra nange zo bouger ce n'est que normal mon pépé za makasi na mon lokwa mon pépé dimne muke. Voilà, on peut faire ça. Attendez un peu. Pied nanga pesa nango bien mais tu vois ezakara que on peut pesa ma casse. Voilà, on monte un peu. Moi je ne vois pas bien. Voilà. J'espère que maintenant mon pépé zela muke. Zamba lobi tu as pouvoir sur nyonso, tu as pouvoir sur mon pépé moi moto health. Hein, nyonso, voilà, on est ici mon pépé. Stop. Zana si c'est mission. Bongo, o pupula na ondengo lingi. Bande konanga to na ndeko na biso mobali na kombo ya J3. Asilaki kokufa bande konangai, atikaki biso akweyaki na musala ndenge balobaki na ba source o nyonso ndenge toyebi. Mais toza na source mususu balobi ke J3 akwefaki na musala te. Parce que soka akufaki na musala, to ngai to kata ba collègue na ye. Tolingai to yo kata batu mususu mais bamsu bazo bake akufaki côté musu bayaki ko bois kayende place wana parce que place yango eza sécurisé. Välkomna till Schweiz och Genève och police a sali eloko moko malunga te et puis en tout cas clair penza claircissement ezate. Alors mais banda pa kufi kolala kolamuka 2 semaines pese koki donc il fallait to yo kata papa na bango zonga lisusu bien maman mais jusque là ba parents bazozwa résultat mon côté et lokoka ezo kamwisanga ke jusque là Christelle azo solisa ba
para mobali te. Mama lekaki bato ebele bakota yi doute. Oh basololaki na ye, mais papa na bango ayepe ko confirmer que Christelle azo solo na ye te. Yengo eloko nga nazolinga to poto se poser question. Ekoki kozala nini oyo ekanga Christelle munoko aboya kosolo na famille ya mobali. Surtout ba parents ya J3, maman na ye na tata na ye bazali. Est-ce que ye moko Christelle azana ba parents te? Abande ayokaka mwa zuwa nde muninga azala na ba parents na ye, ou bien ezali problème nini bande kuna ngai? Ndeko fungola matoi. Yo kanga pesa ngai ta ya koyokanga. Nayebi ke yo zali côté ya basi oyo bayinaka mibali. Basi minga ba congolaise, plus la moitié ya basi ba congolaise, balinga na bango mibali te. Bamsu ba vanda na bango katika na vanda, bamsu pena ba boya bango parce que bazwa ba ku ebele. Bakuta na mibali moko ya bakadi ya mpemba oyo pe omoni ke bato ango siko majorité bango pe mutu bastalaka réseaux sociaux nde likambo ya pasi yango wana. Yango to senga pe bino ba couple tango za pe bien na couple no talaka pe réseaux sociaux tiaka pe commentaire loba ke biso toza bien ngana mobali nanga to umeli to saka na ba problème te toza na complicité mais bino botika ka bato ba kwelela kake ba lata réseaux sociaux ba yako diaboliser mibali nyonso comme si mibali nyonso baza mabe j'ai toi kufia kufa na ye alongwa kuna mibali ba congolais stress ye moko kuta sa azara na mobali na ye Christelle osane ba gag mais azana ye kolakisa mobali bolingo te atikala kosala ta gag moko te sketch moko so babenga ngo soki sketch soki nini moi théâtre bango mike mike alakisa kin aza penda amoureuse ya mobali na yebo non ye nyoso zai kaka mibali mabe mibali ba congolais babimaka mibali ba congolais basi na basi donc côté na ye donc c'est donc alakisi comportement na ye ke abandi kolinga J3 te. Bamsoso akolingaka mobali pona bomona beauté ya mobali parce que J3 azaki na beauté. Azaki na beauté. Moi mobali wana nzamba zwaki tana ya sala ye. Azaki na beauté na ye. Donc bamsoso bazakana azolingane mutu te mais alika mukili bamone kazana mutu. Nde makambo Christelle asali parce que Christelle pona nga wana analyse nanga. Na koki kokende na côté ya bato bazolo bake ba akoya ki na chantier te. Ba boma ki quelque part ba ko boaka na comportement ya Christelle parce que ceux qui sont coupables obi ko seli likambo ezo sala yo pasi ozo tela ba parents wana surtout so ba parents na baza bato ba priaka baza bato ya spirituel o mondo kokoko lobisa bango te. Ozoma ke baloba ni kutango bimisa maloba bakokanga yo na maloba na yo Christelle azobanga ko ya ko beta munoko aya ke alobi na ba parents boye azongi kuna alobi na ba parents boye a expliquer ba parents bozoma nde bazoba ke mwana na banga ko yaki ba yoki yango esika bato mosusu ba yoki yango pa Christelle te bande konanga ezali pasi mukumba o Christelle azanango makambo Christelle asali mona mobali ya bato banana nukozala nanu kovana na mutu 14 ans azana nu sans papier garçon azo nyokoma azo travailler nuit et jour mbongo wana e banda okende wapi mbongo ya J3 banda oke wapi na modèle bo moneli ba parents na ye na modèle kutu bo moneli ta grande sœur na ye monzuluki wa monzuluki mbongo ya J3 bande kokende wapi nyose bande ke pa mwasi na e bande koke pa bana toza ba bantu botika babisalela wana bosalaka boza intégrité bozala kaka intégré na mbongo ya mobali mwasi nyonso aza intégré quand il y a l'argent ya mobali mwasi nyonso akomi intégré biso na poto eza boye mais soki balongoli mbongo yo somona ta mwasi mundela kufeli mobali na ye ba parents ya mobali na ye baza informé bango te asola ba parents mobali na ye te makam Christelle azosala bande ko sans tarder toyoka parents toyoka sikoyo papa ya mwasi et ya mobali pardon voilà et que sou wapi yo pe ko la klaxanga so makambo nini
Voilà. Zela. Ako landa yo e. Ngana ko tinga mayo e. Voilà. Espérons. Nazoma awa neti bozana bima nanga kana ya boya kopima. Voilà bandeko nanga, préparez-vous. Toyoka papa mobali alobi na biso nini après ce qui 14 jours après nini ya mwana na ya sili kokufa. Bandeko nanga bolanda. Bonjour. Sincères condoléances. Merci. Papa, nayebi ke bato ebele bazolanda biso en ce moment et puis bana ya poto plus précisément oyo bazaki na besoin toya koluka moko ya membre ya famille et pour la sango oyo et komaki je crois bien c'était le 30 juin et tozo kango penza likolo vraiment et c'est pour la toute première fois papa à l'eka. Et vu que ça la passe, bon mon attaque que papa nde avandi boye azangi makambo sala non. Et ça que pour bosenga ki boza ba pebele oyo boza libanda ya mboka. Et puis to papa vraiment moi minute ebele to so la ka mokie papa to ningi na nous vraiment to yeba programme nanu ya matanga oyo bino boza nango. Le programme ya matanga biso jusqu'ici le collaboyokani comme tel ezalité baboti baboko bango bavandi na mwana biso baclairci biso ndenge makambo elekelaki ata eloko moko nanu babongisi biso te yoko mwana akweyaki na etage mais esika akweyelaki sini moko eza te tokoma wana papa papa poske tobosa ino kotuna kombo nanu nani po tomekana koyeba kombo ya papa oyo aboti ndeko na biso ya J3 kombo ya papa aboti J3 kombo na nga Nzuzi Mahata Alexandre. Ok papa. Nzuzi Mahata Alexandre modèle naza komonela papa na son ya kombo ya papa akoki kozanga munyanga te kiambo te kia kutate matondo kwa bana kiakwe tokotika yo te papa toko lancer 10 secteurs botika papa te contacter la danoise 10 secteurs to sunga papa na biso. Voilà, to continuer papa alobi bazali na programme ya matanga te eza nango na normal parce que ye moko pe Christelle jusque là azapena na programme te parce que corps ezalaki eza na police mais boyoka papa bien tozokende kombo ya ndeko na biso ezalaki J3 eza surnom na ye ba surnom ou encore J3 eza surnom na ye kombo ne Muyeke Mahata. Ok. Baza aza mwana mobali moko ou encore baza ebele et papa boti bango combien na libota. Bon pona ye mwana mobali abimaka ye moko babotami 5 basi mobali ye moko. Fils unique. Fils unique. Okay. Et voilà bolandi papa et ça fait trop mal nebi ke boza ebele en ce moment bo andeki penda koluka papa et papa ye et puis bolanda penda émission interview tina suka bokozwa numéro ya papa ya ye moko privé. En tout cas toboy koleka ne pas à gauche toboy koleka ne pas à droite toboy boy papa moko azana numéro puis ba numéro ba ndekone mususu oyo eza bokobenga bokozwa bango moko et papa mwana kufi ndeko o pe ndeko na biso o pe to mesala kolanda trop na ba réseaux sociaux et sango wana d'abord et comme kindenge nini c'était comment tango vanzi oki ba bei ou encore mona kiango na média c'était comment. Bon effectivement kuyoka sango yo ezaka ya kufa le 30 juin mais toye kuyoka ngo le premier que moi nabino akwei na étage c'est échafaudage mais soki akweyaki na échafaudage sili nini ezolakisa ke mwana akweyaki na échafaudage ni photo moko batindeli biso te po toyeba po nazoseka mwa moke parce que soki naoyoka accent ya kimanianga epesaka nga mwa diki quoi. Voilà quoi donc 10 secteurs boyebaki to perdre mwana biso aza mwana ya 10 secteurs. Voilà c'est triste Christelle zongisela biso junior
zongisela biso J3 na biso pardon ya koloba yaka koloba ya bolanda to ezali bakamera ezalaka partout mais eloko moko tozomona te alo eloko oyo nde ezotungisa biso juske nsi nde navandi awa naza à l'aise te mpo nayeba mwana na ngai akufa ndenge nini mpe tozoyoka cette fois-ci ke bake kotrouve corps na province. Mais comment ça se fait akufeli na capitale bonga koreke no na province yango tozomona ka voix suspect. OK. C'est bandeko papa abilika moko oyo nazomona ba journaliste ebele bozo relever yango te papa elobi ke bayebisi bango na ebite ke corps na minute oyo ya mwana na ye ezali na province eza na Paris te ya kufaki na Paris mais corps ekomi na province bino mtu boyebisa ngai akufaki wapi lemsu pa akufaki na province ba Christelle bavandaka na province parce que papa pona ya lobi ke place mwana na kwelaki balobi akwelelaki na place azo se retrouver sikoyo eza esika moko te azwi information na wapi nani amemeli information wana soki Christelle toyoka ngoka na kati awa ne quittez pas bolanda yaya yo zocha teti makambo na kolanda te ngana boti bana na ngana poto ngana boti yaya soki mwana no ataza na poto soka kutani na mobali ya mabe obia kutani na mwasi ya mabe akokuta na makambo ça n'a rien à voir là où ba parents ya ndeko na biso Christelle bazali ata so bazali na France même na Belgique na Suisse ndenge krina mwana bango koyaki Christelle alingazaka na même comportement lingi yangwana foko yoka makambo ko conseiller bana biso basi ko conseiller bana biso mibali parce que biloko aboiza mabe tu dois être en communication avec la famille de ton mari abala yo te parce que ti yo moko ndiba ko vendre 14 ans bongo 100 bala yo obotaka bana donc tu avais accepté ça tu étais intégré au même ki on ndenga ba mindele soki sango pe na ndenga ba mindele mundele information pesa information na belle famille na ye voilà tozo continuer suspect ce qui a peut-être à faire bakoko boma ou bien bamemaki baboma kendo bwaka ye kuna ou bien ndenge mais comment se fait ba caméra wana o ya poto de surveillance ezala ba immeuble nyonso ba caméra surveillance ezali ndenge nini OK et comme na province ndenge nini bona province kuna bakende mona ngo alala ou bien ndenge nini balongolaki koro ya hôpital nini bakende kotia ngo. Bon, vous attendez 14 jours. 14 jours jusqu'à en vous allez causer. OK, donc 14e jour, n'a ne quitté. N'a ne quitté. Il y a encore 14 là. Le 40e, le 8. Le 8. Bon, je crois 4 jours. 4 jours là. Quelques jours. Tous là. Na ba jour soki ba kopesa biso réponse que moi na bina akufi bien azana mort ko bien bazo traiter ou bien ndenge ni bon to éviter donc réponse ni ba kopesa biso papa depuis mutakufa le 30 style l'autre komi boye bozui pe appel te oyo ya mutu oyo aza kuna appel moko botolo ba par exemple ya moi sinae par exemple ya ndeko mususu o peut-être a moni corps na ye absolument rien. OK rien. Absolument. Papa a beaucoup étudié. Un mounianga qui se respecte sur le bord de l'école. Yaya, batounier question très bien. Banda moi na bino akufi. Est-ce que bozui appel? Ya muto azala ki na yenda kumoko. Ya bato ba yeba kiye. Même ba camarade ya J3. Boa mite mama be. Ou bien lemsou bozala numéro de téléphone à papa te. Mais so bozala ngo boya mitema mabe ata bino mo camarade na bino akufi beaucoup ko benga kata papa wana te ndenge bato théâtre bazara na bolingo oya ye théâtre bando sala za ipe na clip ba théâtre te bando sa ba bêtise na bango na mwasi le to benga ngo ba bêtise parce que fouti était ezo futa nango yete beaucoup ko benga papa wana te Christelle nazo e baté banto boya pemenya Christelle a yebisi bino nini
o bino bozo koka ko pousser Christelle ta benga famille wana. Christelle lelo ni na ebite aso poza muswahili so pe muluba. Motema ya makasi yo zana ngo libanga boy. Eza nini Christelle? Eko futo te yaya. Eko futa yo te ko kanisa te koloba babalanga te eloko nyonso bakosala ekozwanga te lokuta Christelle bamusu basala ta makamukili eloko te be babwakela bango mbaso ezwa bango po bato ebele bazaka bakanisaka te nga penza nde naza boye nayebi ke nasali eloko te ata babwakeli nge kozwanga te yaya luboye bapena nzambe ya solo po apeso koyebaki nzambe ya solo oninga d'abord kondima te ofana na libala wana 14 babalo te de 2 olingaki kokota na contact na famille na bango opesa bango information papa lobike bamande kotiela mama tembe o ba mama wana mama moko bosiko mo papa ye moko aye koyebisa bino papa Nzuzi aye koyebisa bino ke azana information moko te côté Christelle toyoka papa susu. Aucune réponse. Même vous voyez que moi, si Bazobenga, il ne veut même pas répondre. Papa Bozaki n'a pas de problème, mon boye, parce que Azoboya ko répondre bino sur base de quoi? Soit naka déjà avant, vous avez un bon terme, non. Comment soit tu es moko kaka lingi. Là même, en tout cas, sur le que bisto a un problème, moi si, en tout cas, absolument rien. C'est faux. Moi, na tata. Ok. Toujours na pia kakona zoko pia conseil bovanda malamu mbuka mupaya eza toujours ndengwa na bolinga na boyokana voye meme bazangu tuna nzembo basali OK toyoka epe nzembo ya tokota na nzembo basali mais surtout analyser nzembo wana makamuzo na nzembo wana eza maloba moko suspect non ninga na yoka nzembo wango bafani nanga so bozala nzembo wana botindela ngamo lelo muninga lobike mukiliza matonda makambo ebele mukile tono soko lingi mwayo mobali oyeba bizali na iboke lingi to banyini nzembo wana oya bango oyo baute ko bimisa ebimakala bon na ebi kutu na date na kunoka okana tangu mwana nzembo wana ketanze na nzembo wana balobi mwasi azoyemba mokili etonda makambo ebele soko lingi mobali ifo lingo yeba nanu bizaleli na ye to analyser ka place wana bandeko bokosa ke okovanda na mutu 5 ans de fiançailles ovandi na mutu 4 ans même 20 ans de fiançailles soka lobi abomba caractère na ya ko bomba mukolo koloba bimisa ngo bimisi yango biloko ayo zaka lokuta caractère ya mwasi na mobali bokokuta na lelo bolingani lelo bobalani pe lobi bokoye boye pe na caractère na bio na kati ndako boza pe koye boye mwasi atie ba principe na ye mobali a poser ya ye bo yokani pe bovandi ezaka makambo lukuta parce que so ezaki ya solo biso ba mama na biso nyonso babala naka bayebaka na bango ba papa ya biso te bayaka pe baboti bana nef bavandi pe banganzami vous comprendre donc ezaka ba principe oyo boko ya kotia mais on avanda nazozela fiançailles toyebana même na Bible place ni ba sabino que fiançailles zoka 2 ans 3 ans 1 mois ba c'était babika l'homme quittera Adam na Eve basalaka fiançailles sikane tant mobali alamuki a sepeli na ye parce que eza mobali muta sepela na mwasi liboso ezaka mwasi te c'est d'abord mobali akomona yo physiquement na yo bande ko physique na biso ko seka na biso mboto zo pesa mobali donc mobali déjà ko sentir mobali akoya wana msuso atunya bi ande ko mwasi no luka balabala mo boye balabala mo baba ki mwenza et papa na tante na tante ngana comme na ko sala boni boyko déjà oza motema mabe oza na tana yo mais omoni e pamba nzoka nde mobali ya vino ye wana alingai kaka atala nanu réponse na yo ou bien kaka oleka bonjour ndeko omo otali mutu boye oboko pesa mbote oleki nao abi tante na obengo te tika na tante tante s'il te plaît na obengo yaka non pa mama eza nini bo yaka oye wana déjà amoni ke moi c'est makasi vous comprenez akobe koko motema soke lingi titi a convaincre yo mais na motema ne déjà zo bake moi so yo premier jour wana zema makasi ya fo za makampete
balobi te ke po bato ebele bakoma kokosa bato oza kaleso pete oza boite kaleso pete eza makambo mosusu ou bien bamosusu baloba na bato oza terre à terre oza fille moko légère parce que oza na sourire parce que ozosekisa bato bafille obino bobenga balégère wana o basekisaka bagarçon garçon apesi bote bon nde bazwa mabala bien mpo ni bomituna te yo caractère dur wapi libala moi si faut zala humble même na bible Rebeka azwaka libala na ye parce que azalaka facile ya kosolola na batata wana bato yebi bango te bauti soki na mboka nini na bampunda na bango basenga yo kaka ndeko mwasi ke etokela biso mai osundoli na o mama no atindaki me na boboto na oke otokeli bango ba mai omoni alakse bango déjà ke afungoli motema babi déjà mwasi oyo aza bien bandeko na ngai esali pasi tala papa nenga zoloba baza na communication ya Christelle te Christelle obomi mobile na yo soko bomaki physiquement te obomaki spirituellement il faut zana quelque chose na motema na yo oyo ezoloba ke oswana ba parents wana te ou bien soit okota ndako nganga nganga yebisaki yo tango mobile na kokufa ko meka koswana ba parents na bango te ti mukolo bakokunda mobile pona eza normalité ate bandeko na est-ce que nazokosa makam na oloba bola ike bo partager mutu moko afungula makutu na ye bana mibali bo fungula matoi na bino ata quelque soit difficulté o mukanda o nini o landa mukanda bo pe soki mwasi aza mabe okozwa ngo pete tipo ke okufi pe ozwi na pe mukanda ngo te ozomona il faut que attention koyeba esika nini ozotia makolo ndeko mobile surtout ba mibali o bazaka duku mukanda ngana okota ka libalo pona mukanda yaya okeka kokufa nokuna kota libala na bolingo na kacha bolingo wana soko ozwe loko nzamba permettre ozwi soki po kozwa te o nzamba ko peso na ndengo na yo mais kokeni ko kota ka makambo ona pona boy non c'est la femme qui exploitait l'homme atikali pe ko pese loko malunga te bilamba etikali biloko nyonso wana etikali tanga bande kolatisa mobile na ye wana bilamba ka wana banda kolatisa ye wana banda koteka na yango te azaki koteka azaki commerçante mobile azoki mobile lokwa mannequin siko mobile kuna na famille na bango bazokanisa aza na bilamba aza na bashosi tokomona sikoyo bavalise oyo mama li abimisaki basaki wana tozela ngo pa Christelle basaki fo ebimebele ya J3 oyo kokende na famille na bango fo tomona basaki boko mona ngo te parce que nini abanda oteka na bilamba ngo musu pe akoteka ngo akozongo ayebi ne bazongisa ba étiquette batu musu boko soba bilamba ya J3 alata na nzoto bosala attention na moi mwasi wana boko soba basapatu J3 alata abona attendez sali bandi wana bandi ke na suka zembo bayemba kyango suka pe bimakala na yeba kapete de fait que nalandela kabiloko te bon makambo kolandela ngo net ko problème ko elinga ende bonana doit kolanda makambo wana mais lukula eloko moko ezate bazana bon uniforme mwana landela ngo ezate. Merci infiniment à notre beau papa. Osenga kitoya et toye tebike ba diaspora nyonso o bazali banda ya mboka biso J3 et puis à cause pena ba piste par rapport na yo moko déjà au lobby papa mot de la fin na New kids arrived. Bandeko toyoka mot de la fin à papa et puis toka émission na biso tozela muke publicité bandeko nanga bo fungola mitema bo fungola Christelle wana loba azana makambo oyo ezobanga koswana ba parents eza anormal oya kokotela ye lobaka oza ndoki oza femme bâtie femme moko désespérée femme moko amour ezate parce que oyo pendaza mwasi oyo nzamba komi femme avec F ya munene akosala makambo Christelle akosala te akomona pe makambo Christelle asali makambo moko mabe makasi yende mutu azosunga ngai ndenge nakomi boye ye mutu azosunga papa nakomi kuna un aveugle qui peut m'aider papa le bien comme le col qui peut m'aider
Ok, papa, nayebi ke bato ebele bazolanda. À travers yo, nayebi ke basote likambo moko. Papa lobi. Bozomona ndako na kobenga yo et je suis sûr et certain et ambassade na biso oyo plus tozosenga ambassade na biso oyo edaka bakongolais ambassade na biso vraiment bato nyonso J3 alobai na papa na ye abandai kotala azali na mukanda mais mukanda mo ya keba akotsa ba papier na ye azaki l'espoir que mikolo mukanda na ezokoma nango stable azali na mukanda te ke ezaki so bamoni na nzela ba okanga ete azali na ba récipicé vimomba comme na ye pa J3 récipicé mais oyo bande ko permettre kutu ye asala kutu te akufi na mukanda mutu bande konanga tozo bate mutu oyo J3 azali na mukanda na ye soki si seulement si baolo bakakufa ki ya solo na chantier mutu wana pe azoyokana te azomona na te sort na ye eza wapi na lelo pe mukanda mutu wana ebebi nango ekobe bande kunanga surtout so azana nationalité te pas être bien na 2 ans bien une année ou bien 5 ans faisait la capé avant ça ba mikanda bato bazala ba une année ba 2 ans parce que ba senga bango ke avant ba renouveler il faut on l'accès ba fiche de paye le kola ba congolais ba lingara mingi qui fainéant qui kobenda beauté amala mo landaka na efali alanda na efere azu mukanda na bomwe bato balandaka wana ba warrior ba golwa ebele basala na bango te bazora ba mikanda na bango ba pesi bato ba sala bango ba bendela bango ba beauté donc na ye garçon na pesa mukanda lelo to az donc place azali aza déclaré aza kokufa soka keka ko se présenter ba mukata ba kangiye azongi na Kisasa asai no prison après azongi sou na Kinshasa. Donc à cause de la boutique fois bima kota kima so azali na France akota Allemagne akota Hollande akota soki Suède aya kotonga na zali pona ya ko bandela masolo oyo malédiction te hein bato musu bazaka ya koloka ozwi pena mukanda na pone kufa na modelo ai tokoya na makamba mikanda mikolo foto sula na ba makamba mikanda oyo tout la msano ba congolais penza conscience penza surtout bino bato bo pesa ka ba sans papier mikanda ba salela bino nde mutu bo memaka bango de erreur pour ceux qui mutu ya komi ko sala ako respecter sous ba rendez-vous nete ako luka sous ba avocat te ako komani kaka na travail na ngana mukanda mutu ako beta na ya zoga avant abosana na ye menzoka ndazo bateke da suka kozwa pension te suka okozwa pension ya malunga te tango kokoma koko nzoto elembi ou bien okozape osaki accident du travail neti ye abukani makufi te rebi ke sort na elinga ezane alinga bando sali su te alinga bando donc bande ko eza pasi luka mukanda na yo yango na mona ka balobaka na mutoki na yo nde ko vivre. Bon, bande konanga en tout cas na bando ke na suka papa lo oyo bazana besoin ya kosunga papa parce que oyo akufi aza fils unique na ye voilà papa mot de la fin na yo bato nyonso oyo bazolanda biso pe bazwi libakwa kolanda yo ba retenir nini ozana besoin ya nini mais besoin na ngai ezali normalement nayeba mwana nga aza na hôpital nini ok et puis docteur aswanaki ye oyo ayambaki ye quand même faut toyeba malgré tout ça bato gouvernement na biso mpe fo ayeba bacommunike toyeba tu nyonso wana mwasi azoyi kosabisa eloko moko te awa toki koloba ke monango so na province bo province kuna ekende kosala nini donc on a peine makambo yango clair te c'est pas clair fallait ngutu soki akoyaki mpenza na soki na état soki na nini mais fallait quand même koremona wana mais bakamera wana oyo elakisaka eske azala kaka ye moko bato oyo basalaka na ye wana bazalaka wapi ase trouve ye moko pourquoi ni appareil na ye mpe toyebi te soki bayiba mpe soki on ne sait même pas quand même fallait tokapte soki bazalaki na problème na mwasi na ye soki mpe ndenge nini mwa toyeba yango eza te kaka leta alandela biso
kuna na poto yeba maso wana emona na penza clair po biso za à l'aise. OK, mais papa Rwanda déjà kosolola avant accident ekoma Rwanda déjà kosolola na ndeko mobali mais fa bane ko benga po bane kosolola na bino na jitro bon jitro la katinga ke papa na koya na 9 mois c'est un problème ya lupango ondengo lelaki ko regretter te na kuya en tout cas si sazinda ko to boma to ko boma to ko sala nyonso azaki na ba to ko sala nyonso tu parcelle za kitoko lukula pe baninga. OK, mais lelo yo mwana lakinga azazo na bobo la kanabino de temps en temps mais papa est-ce que ameka ko di sabino ba problème moko ba neko déranger kende na zabwe parce que za papa na ye ba ndeko musu papa ni na zabwe loko moko zo déranger nga awa soit problème iboye azaki pe na problème moko te atana batu ba problème ko kuzanga te duza batu azaka na problème mikanda mais quand même azoaka même mukando ba pesaka. OK, ba pesaka azoaka. OK. What's it like watching the new Sky Glass TV? Well, with a 4K HDR. Nazolinga quand même nacha nini ya papa numéro de téléphone. Bana déjà basana kati o de koko bakoko basana kati et toyoki ke baboti bana 4. Mais ngane bi 3. Papa le bien yebi 4 ndena éviter. 4e mois na Christelle ayaka na ye. Basi ni balé. Na papa mobile. OK. Ça fait mal. Ba bangonde. Oui, si. Donc il faut qu'on compatir dans la famille. Oh, kanisa ata baba kiyo. Kanisa ata bwana kosolana bango. Donc il faut qu'on alata na bolingo wana ata ko zape congolais ebite ko sala ndeko na obo ko boya ko yamba bango pendant que bana bébé peut-être ba solana yo. Ko solana yo bazana besoin eloko te parce que tolandi papa apparemment bana besoin ata ya 10 francs na binote. Ba kana besoin ba yeba problème nini komelaki oya bango mwana ata image wana ko sala tena bon moto wana et ko sala bien et papa merci beaucoup et puis courage te bi que à travers vidéo oyo déjà peuple congolais ou encore ba diaspora ba camarades ba tunyoso oyo baza mobilisé na France kuna ba okota pena likambo ici peu de temps on s'appelle solution puis to koya lisusu awa pona ko sala tukana suki ana komi na retard na oya ko tche numéro papa après botika malam